Tibau ezali amende. Oyo mutu afutaka. Oyo mutu oyo azo futa Tibau wana eza oyo asali abus. Top infraction na mibeko oyo wapi bache na kati ya coutume na bango. Eza mingi pa baluba. Siko place na yebisa bato na profiter na plateau na pona yebisa bato soki na loba ina ba passer on soki ba aventurier. Pinji Tibingi eza acte oyo posé ba kangi yo na acte wana nde balobi acte yo sali komo na yango nde Tibingi. Na chanda tozana boulogi tozana mopongo. Tozana lo musu ba yo kaka balobaka bo miyambi. Miyambi. Eza ba esprit. Même Yesu pas na ba coutume. Oh. Oui. Coutume ko teleki mabe ko ya Yesu. Ko batu bazoaka so na ngo makasi ezala ka basi parce que bazo futa ka mwasi. Pardon qu'est-ce que dit? Basomba raté. Basala ka geste moko ya eloko o nazo sala wana ekoma officiel, c'est-à-dire nzoto wana tana bandolongo na bilamba na pesela momoko. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, aimables internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas partout ailleurs. Hein. Restez toujours connectés et puis abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube, chez Biso Télévision, une chaîne qui vous ressemble. C'est moi, Nadège Kimana, autrement dit, la calculatrice de la presse congolaise. Mais je ne suis pas celle, pour ne pas être kilométrique verbalement, je suis avec mon invité, Messieurs Roger, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à nos internautes, bonjour à Chic, je sais pas, Biso Télévision. Voilà cette opportunité, de l'invitation que vous m'avez offerte pour aujourd'hui. Je tiens aussi à dire merci et encourager nos vaillants militaires qui sont à l'est à ces moments, qui sont en train de chercher comment faire à ce qu'il y ait la paix dans l'est du pays. Et félicitations au président de la République pour cette grande décision qu'il a prise pour dire cette fois-ci ou jamais il faut que la paix revienne dans l'est du pays. Voilà pourquoi moi j'ai la philosophie Tindika Tchakal. Voilà, là c'est une philosophie où lorsque je dis Tindika Tchakal, c'est-à-dire en RDC nous avons beaucoup de problèmes. Il faudra maintenant qu'il y ait des gens, des volontaires et des gens très efficaces, dynamiques pour repousser ce genre de problèmes, ce genre de guerres pour que ça aille loin. Voilà pourquoi l'honorable Jean-Marc Aboun parlait de Bogoye Kolonage. C'est-à-dire, plus vous créez des problèmes, plus vous allez vous noyer. Et soyez fort maintenant de nager. Maintenant, moi j'ai la philosophie Tindika Tchakal, c'est-à-dire, lorsque, avec cette initiative louable que le président a prise pour dire nous devons mettre fin à la guerre de l'Est. Donc, lorsqu'on repousse, il faudra mettre des lignes ou de garde-fous pour que ces gens ne reviennent plus. Voilà pourquoi moi j'ai utilisé ce jargon Tindika Tchakal. Merci beaucoup. Moi aussi j'en profite pour dire comme ça, big félicitations à notre chef de l'État, son excellence Monsieur Tshisekedi Félix. Donc à continuer quand ça makambazo sala ya kitoko otozomona na misu. Voilà. Aujourd'hui vraiment on va parler dans sujet où que bato belé na biso moko na ba tribu na biso nos origines en fait. Na ba origine na biso to meka ko bwakisa moko et puis ba les à côté na ba les akati ya ba makambo susu. Alors à travers cette belle émission tozaki qui wana penda to meka non ko décortiquer moi ba combo toyoka kameto tsaka vraiment kate. Alors avec Monsieur Roger
na émission autre mais ka solo on a posonga na moni et ça la nga bien pour alobara bien moko et que mutu pas comprendre à ça la ngo na ndenge oye fois ça là voilà pour ne pas être kilométrique ko tika la kara na maloba na ndenge vraiment na yeba papa na ngai comment na batu ndenge balobaka Batibao parce que yango il faut qu'on se le dise yango des autres circuler na ba réseaux sociaux na biso lelo bayo kamuta kufela 3 mbalité bayo kamuta kufela 5 basité na yebité elo ko na peut-être ba moi différence nango mais Tibao et puis Tibinji et Zakani. Bon, na comprendre très bien problème on a ya Tibao na Tibinji et ça Tibaoté et ça Tibao Tibao. Tibao na Tibinji. Eza biloko mibale keseni. Omona eza bandeko mususu. Je comprends. Makambo tata mokonzi ekolo lobaki makambo ya il y a un truc au président de la République a Chile gelou. Mais batu pona batanga Chile gelou. C'est tout un problème. Or que Chile gelou en termes clairs na linga les exemples ndakisa mais pour nos oa eloko wana o mema yango na langue ozana facilita ko lobango olingo kangamaka na kati eloko wana yango wana sikomoni bandeko tamba zo ba le président de la République a lancé eloko moko Chile gelou te Chile gelou aziango na ndakisa wana mais yoko ko kina okena na Kiswahili okena Kikongo okomisi pe loko elengi donc eza ndakisa ndenge moko pe na Tibinji na Tibao Tibinji na Tibao eza biloko mibale ekeseni voilà bat baloba mingi ono pour la nini mibali avant na koma na explication pour bato comprendre soki mwasi azokufela mibali ebele c'est kazana problème soki mobali pas azokufela basi yango de place la kepe problème te maman on est ka ke loko moko eza normal mwasi akufi to boye mais ça fait problème kaka ndenge moko ponga linga kozana kata bolingo biso nyonso tozana diapason moko respect kande ça c'est bokeseni mais pas si oyo zora moninga comprendre pe que songa pe na sali yango ezala passe donc avec mon coach Jojo Luko Vox azo comprendre makambo na oloba kitoko donc Tibao na juningo yo lobaka Tibao ezali amende oyo mutu afutaka oyo mutu oyo azofuta Tibao wana eza oyo asali abus to pe infraction na mibeko oyo wapi batie na kati ya coutume na bango eza mingi pa baluba tozana Tibinji eza acte oyo posé bakangi yo na acte wana nde balobi acte yo sali komona yango nde Tibinji ezali mwasi abimi libanda ya libala na ye aki okutana mibali misusu soki bakangi na flagrance nde yango bazali kobenga yango Tibinji sikoyo kofuta oya kofuta bamando wana nde bakobisa ke futa Tibao ya infraction oyo atosalaki ozomona sikoyo biloko wana ekota bato confusion mingi otenga na kobala muluba te po balinga bakutime trop même Yesu bazalaka na bakutime oui kutime okuteleki mabe kutu ya Yesu oui Yesu alobi apesi biso 10 commandements Yesu na dana Eva bi mukolo bokolia moyo bokokufa ti lelo Yesu alimbisa biso te nzambe alimbisa biso te pona ni poto liaka mbuma ba mission ko to ba bitango monsieur zaki kana sikre ba msuko tango zaki pomme de terre ta ba msusu boy na mais to mona eza pomme verte ndeko nanga na dej tala siko place na yebisa bato na profiter na plateau na pour na yebisa bato soki na loba ina ba passer soki ba aventurier je pèse bien mon qui baza ba aventurier et belé il y a au baza sérieux peu ngai na oyebi na kotangelo ki ba baza sérieux mais ba o nyonso yebi baza célèbre na sont des aventuriers pour preuve to robeta ni solo wana mukolo ezali oyo ko inviter nga pour la soke bakosa adana Eve na kati elanga babi mukolo bokolia mbuma bokufa Satan yebi so mukolo bokolia mbuma misu na mini ko fungwama mbala mo basutuki bakomi bolungu na nzambe na Satan aloba vérité mais c'est to kani parenthèse to zongi sikoyo na li solo wana basi belé baboya ka obala baluba pona koloba biloko mais maman nazo bisa bino ke ezana basakata ezana bikolo nyonso batu na batu bazana na ndenge na bango o bakangela bacha ba garde fou na bikolo na bango
Voilà. Biloko wana ndenge za wana bato na bachaki wana banda ba époque wana balanda na Bible. Avant Jésus-Christ, mibeko ezala kaka. Après Jésus-Christ, mibeko yé. Siko avant Jésus-Christ ezala nzambe. Nzambe achaki déjà mibeko. Ba koko na biso bango pe balandeka ba exemple wana nzambe apekisi bango pe na ndenge na bango ba yeko pekisa biloko mususu pona ko chaka ka respect. En fait biloko wana nyonso na ezalaka pona ko stimuler ka batu keno biloko mususu za na pona bonne mœurs foko sala moté. Ndaki sana ko bala nanga na ko bala ndeko nanga te. Ezani taba Kongo balo ba makambo ya Kintuidi. Yebisa ngai yo noko ozotala nidité ya mwana nkasi na yo mutali boso opanzie plan. Wana mabe. Pona sikoyo muningana abandoza sikoyo car déjà yo sotamwisi et bimi lingale yo continuer. Tozo réserver biloko na yo comprendre langage na parce que bana pe bazana ba hotel. Si. On comprend. Donc yo nengeza bo démarrer car au tambo ina ngwa Europe mobimbati obi bon Afrique ne place encore boire car etininga na milinga. Siko moni siko yo frère abongo siko ba ko bali pas témoin de sœur abongo ba bali siko pas témoin de Jéhovah. Donc yeba essayer que non siko moni car nengeza wana yo pono pelsa car siko somisika car exactement makambo ya omeka car na magasin. OK non. Ako makaboye ba soupape ba ni nyonso isi ba bouja ba bougie. Siko yo mwana koloba te ke non noko nengeza boye mutade makaka. Etika lelo ko siko famille. La famille. Tala niveau bondoki. Mwenye loko bongo, wane za bondoki na sima. Mais batu mususu ko ngana pesa bango sikoyo, stratégie ba ko ngwebele. Siko ba koko sala ngone. Na pesa ba stratégie belé parce que net na minute ndenge za boy. Malade comme sida. Oko bisa noko ndenge za bonga yango biloko ba laksinga yango na za sida. Siko noko ya kolia plan. Aoyate. Aobanga malade. Aoyate na desh. Yo yebsanga pena ndenge za boka ndenge za mwasi kitoko boy. Mobala so chez yo pena ovandika boy ti tango alinga kotaka boy biseka non. Parce que dans le terme, yo dans monter au laxeka que non est-ce que nanga na train na ko kufa après laxeka que non na auto sala on lobby ta moins ni on lambuka merci compagnie biloko ba bongo ndozo mona sikoyo il y a plus nde biloko se ba passer ba terre batu ndenge ni muto ko batela bo moto na ye et non ko bangisa batu na biloko ba coutume moi biloko et ya biloko mi kié o ba so ba sala ngo to vana biso bien biloko eza juste protection o batu batia pona ke batu basala ba bavure te. Moi si par exemple yango ezala kanango bati ngaza pour loi Congo na biso ki loi ezate otamula te bolo baka mulu baza vantara za ogi mais bolo bango mabe ngana za boyo ko bisanga ze ko boweya yebisanga ze ko na lancer les filles yo soko yebisanga kaka komboyo école ezali na ebinonte na lancer défi soko yebisanga ekolo nanga exactement ekolo nanga à partir ya kombo en tout cas cadeau kozwa na ebité voilà nalinga nanga bikolo te siko pono yebiso ke batu o ba vandela mingi na koloba ka bikolo bat exprime ki bon bat exprime ki ya on moni mwasi o ayebike aza vérité ndumba te parce que mwasi nyonso o bala te andumba lingala ya ngwana to siko na babula na ba mulaso vous comprenez sikoyo oya bula wana nde mutu amona ke foko parce que il faut bulisa donc atana ndako libala na ndenge sa zola jama kamongo et chaka so na bali muluba parce que mibeko ezali ya onga na tuni siko président de la république ndenga azana mwasi to matato kita to chaka makambo ya mibeko te yebsanga mwasi mobali nya komeka konso mwasi mkonzi mais quand ndeni pas madame siko tala niveau siko ya coutume oyebi coutume les amis tolo donc le monde tala kake soyi na zwika ka oyo eza kutuna effort moko ta osala eza na effort te osala omona eloko wana siko mutu abangi eloko okute ko bangisa ete parce que ndoka ko banga na eloko wana te ndoka ko signer pas salope mabe pour preuve ndoka loka ka n'importe qui atuna passeport na visa te mais bato balobaka ke il faut ko sala ba coutume wana pona ko longolongo mwa soso kata mutu tia manzaka sala boyo yango izaka peni yango nde mutu yaka ko épargner mutu na tiba ou omona eloko musu mutu ko sala na kata ignorance na mvutima tobo sanate ezablo musu ya na mvutima oui lisola le corbeau le renard batewe ba comprendre wango te
eza vie mobimba o muto apasaka oyebi mission moko yemba bi mwana mobali ko bangaka muto alinga mwasi na oti mais banga mingi o asalaka mwasi o asalaka eloko mwasi na ko asepela c'est-à-dire wa yebi okoza lobala mwasi mais mwasi na pena na pire esprit pena na ndenge pena kata guru mo komisa ete banoko pe ko za sko ba courage pe ke na mobali pe mwasi yebi ke na ndenge za boy eza occasion d'Europe na pays ko chate ko tene za boye eza car mbala monga na montango rien yo ndimi ke dialogue mo fait zalaka toujours pour na ko et puis moi na mbali ko banga no te moi soka ebiso ke non papa ndenge za boye revoir ça le fort ba soupa bongisa okuta ke mobimba te pour na ko épargner moi tiban o ezalaka mais yebisa ngai moi ça ebiso par exemple vérité bongo ngalo ba basi ba mibalo ba boya ka basi parce que ebise ke non ndenge za boye car ndenge za boye za na crise waturo yo yé d'abord car zo somo déjà na njili oyebi bien que caro pena na pe yango na njili donc peinture ndenge za boye ba betisa ko betisa na njili ya to na o est-ce qu'on a parlé à ça le kaka va et vient kaka ya entraînement li na foot au Katani mais a ebiso ke non ndenge za boye na itala kaka consultation à luki bato zana ko comprendre moi so pena ndenge za boye asuna bilo te ke no karo ebula angi bena kare kota na parler et comme bena kare ke tika ba na classe et zongi et salibu yo peut comprendre ngo so bongo ya mabes que za ba mbalo ba za sko borgue ozana rien vewe pour moi c'est biso bongo ba no beta machine ba par rapport yango no moni na couple et c'est une communication izala communication le vrai dialogue c'est-à-dire biloko vient nga oksaeb sanga leki na ngai eloko eleki na kati ya bolingo et ali solo ce que li solo na la sincère il a dit so muto ayebi so eloko ko betela ngo sko par rapport te ndo moni ba biloko ba chiba ba chibinjo moni bato musu ba bangaka ko bala ba ndeko na biso ba kasayen parce que les kasayen charisme d'abord orgueil yo ibsanga ke no carrière bimi mulu ba bino vani webse avani pena boye webse papa ne za boye yo pena ko ne za boye mitraite na o et obi ko c'est un qui muluba taba oyo donc na balande moi sindumba na abosani ke ezaki bon ten yo po fomi ki to comprendre ya solo atala boye na constater le mo boye na constater to ki na hôpital moi dialogue wana siko basi belé azana courage d'abord ko loba et loko wana te parce que yebi déjà formé au mobile na zaila et bangisi mais ngana ko bisa basi nyonso mibali nyonso to tika lulendo ya ko parce que ezaka basi ne babanga bikolo te même mobali mso mona ke ngana ko bana nga mungala te po nini yazo za mungala o yeba mungala bebele te mungala pena ba ya kiyanki po moi ça ko biso ke na ngaso mobala boy ngana samsa na osala omona ngaso mobala lebi wena o cha o me bloka mibali ba linga te na ndenge pena bonzambe pena o mobala comprendre nga pena parent papa pena moi c'est ça qui na ça te donc la femme doit être d'abord humble ya omoni biloko na ndenge sko baluba ba comprendre que so tireli moi si marge à manœuvre à moni là ba o iblo monsieur ya que non moi si ko lia mbwate na baluba mais lelo ba mo damang bakata sko limite ande nani ayaka sala sacrifice lo ba que non moi ça muluba yaka sko mbwa donc moni ke ba cheka ba biloko na ko lo ba que non elenge musunyo to lia nga biso ba noko o mabele manzombo o misia nini baliaka baba tuboete ezaba si musuti lelo baliaka ba miso ante par rapport à ngamba yoka siko na zoka pe na musu na lambele on a chili pe na bona sibo lia on a tota ningo sa adame pe alobi aki alali mabele pe kitati o comprend donc ba tchanga na bula ko bangisa kaino bo traverser ti bo suka pona biloko wana ya chiba una chibinji eza biloko oyo batu mabende ko ela bango donc et quoi il a rappelé à côté bassi na côté mibali qui paraté nazo ebisa omone loko yo et pas baluba eza mibe ko ne chamateka pona basi et chama pona société mobimba voilà mais siko batu bazwaka so nango makasi ezala ka basi parce que bazo futa ka mwasi pardon qu'est-ce qu'on dit basomba te basala ka geste moko ya eloko o nazo sala wana ekoma officiel c'est-à-dire nzoto wana tano bandolongo na bilamba na pesela mbongo donc na sombi eloko na zui eloko eza sacré na sombi yango eza pona nga moko on comprend ndé yango no moni biloko ntango ezwaka bango rapide parce que eza énergie mobimba muto abimisi donc dans le physique
et dans le physique et dans le spirituel. Geste wa saliwana ndo monisana. Eza ba tobanga ba ba kiono chiba yo kanganga po nini ba tango ba ya ko bala ba chaka ba sala ba cérémonie. C'est quoi on a tuni bato. Boye bisanga libala o mona ya muluba ba ye bazui ba soyi bazui ba nini ba ye ba boaki biloko bazolo. Bazokata mitu. Ba lo bakate. Ezakelo ke ndaka même ata mutu avandi ka nyebo. Ako tshane malobe koti. Donc eza eloko ekozala eloko ne salama na famille. Mwana o azobala tope mbala azobala eba na eteke malobana bacha awuti na poto fia akola na poto tango azoya kaka manyina papa na ye na bala mwasi boy na boy papa na ye lokola mbiaka accompagne que mwasi ba putain de merde ekoti tourna ekoti donc akomona pena que rien il faut na protéger ce couple là voilà pas créer garde-fou parce que biloko ne créer nini okobota bana bagizengi parce que na baluba na kosote kobota mwana gizengi Ngombol, Mongol, sur Mongol, la binoana. Et maman infraction. Moi, je parle d'abord de mon père personnel. Ok. Papa n'a azane koloté. Mais aïe, ça n'a pas moi bota plan à FC. Il y a écouté. Il y a été, mais il y a négonaé. Mais abisi bora bon à après écoute Simba. Au bora boy, écoute ça va faire rouge. Et Simba te. C'est que ma belle moko ezalaki. Na ebisio biso tout to chapenda et le kate. Bongo. Yebsanga o yebse na obala ngoni. A réseau ndé. Et yaka pamba te biloko bongo. Voilà. Bano babela ba épilepsie, malade ndeke. Yaka kimi. Lam e biloko mbale wana, soit to zandoki, soit baloka kayo. Ezaka ko eloko moko nde ba ngwa ba médecin na rien. Ezaka esprit ba kotisi yango et que sali musale ko créer ba accident place ekei wana comme ce qu'on a matière spirituelle so toye to expliquer ba matière spirituelle pour maramo ne côté to vanel. Voilà. Donc c'est pour dire que biloko oyo balinga qualifier les kassaïens comme ceux qui bangonde bazu monopole à kozoma camion so mabe ba tchana muki. C'est faux. Pour chez les basakata c'est plus pire. Chez les basakata ko to nzete lobaka. Comprendre. Soko kékoute na ba Congo, ngana zaki na ba Congo, j'ai vu les plus pires. Tana ne loko net yolo ba non non kwa so mwana. Na Kasai. Voilà, donc nos origines. Alors monsieur Roger, ton livre vraiment toyé ba différence les sous il y a o etali parce que to kolobela na ba délivrance na ngoko awa. Donc bouloji tianda ba différence nango ezarani ezana ba mupongo toye ba penza tozana na chanda tozana buloji tozana mupongo tozana lo musu ba yoka ka ba lobaka bo miyambi miyambi ezaba esprit mais ça la ndé moté pe bazande moté omoni nyonso oyo bible lobango babi même la nature doit vous enseigner. Même la nature ne vous enseigne tel pas dans la Bible. Donc, mon ignon so o et salama na physique et en spirituel. Kaka nengo moni ba décision ils ont manqué na mkilika ne mon abo ndenge ils ont manqué na monde invisible. Alors traitement nango ils en a deux mon côté. Au fundi mutna social bo suka na veni. Mais so fundi mutna parquet et comme ma biceps. So il pose au bando funda na ce pays awane ko makambo susu et comme ko makambo ba état o mona makambo et ande moskola biloko wana tozana chanda ndenge zawana eza lokola assemblée nationale bisika wapi ba sangisaka maela oyo xy baena ngo pona ba salaka mibeko Hollande. Voilà pesaka dans le mariage ou wana za makambo kindoki. OK. C'est la sorcellerie. Comment est-ce que la sorcellerie ça bondoki. Na kati na ba compartiment ezali. Ndenge tambola. Donc nous avons un pays tozali na trois pouvoirs. Nous avons un pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. On comprend. Ndenge kabwana ndenge lelo ba to commence à quatre un pouvoir ou la presse bien que na constitution ça la raté ba pesa biso ka pouvoir mon parce que niveau pression to ko tchara bo mbala mo mone loko panzani mais na quatre constitution biso ka na trois pouvoirs o yebani mais quatre pouvoir to si amaka to kanga mio quatre pouvoir to makelele ba pesa biso pe loko ya ofele mais la constitution foi comprendre siko eloko wana chanda
bato bakie bavandi mutu boye basangani lelo to sala nini mutu kinga na loba yanga boye mutu kinga na sele nga boye mutu kinga na sele nga boye bavandi ba pesi ko former concerté yo ndenge za boye donc Chanda eza lokola écrit à bandoki nyonso c'est-à-dire ba député moni bandoki écrit à ba député ba yena assemblée nationale Chanda siko il faut bazonga sikoyo ba kene na buloji koloka on comprend oui yango loka ba mwena buloji mwena muhongo OK donc aza député mosalia on comprend tozana mwena buloji na mwena muhongo on comprend ouais or bato wana ndenge zambo na ndenge basela ka biloko ngo basela ndenge moko te tozana la police tozana FRDC voilà sikoyo Chanda ndenge za wana tangu sikoyo basali biloko na bango balingi boule il faut siko bachango na kati exécution nde sikoyo baye sikoyo na muhongo bakesko kwa mvuti kubebisa muto azoya na ngwana nde mwena buloshi OK aye ko pesa sikoyo bon eloko na tango zo comme pas mutu wana nde bazotala ngo babike ajuskoyo kindoki nde buloshi OK parce que délivrance nango ele kaneni parce que to komi ko chité to yeba nani oyo akoyi ko sala délivrance na yango pe délivrance nango ele kaka comment ba délivrance nango eza lokola ya on a utu ebisa po eza pasteur ba ne pasteur so sala bilo ba sala délivrance ote ya on moni lelo même à ta science occulte ba comme ko mega osakanela ba pasteur pona ba ebike ba hidima mwana te il faut d'abord comprendre que mutu oyo on a délivré azoa kindoki na ndé parce que kindoki moi c'est si la raté moi je suis rappelé so kindoki si la raté donc na lobi na batu ba ebake lelo ezaka ka na ba ezaka kwa mutasa zu sida ba pesaka ba dosement pona ka aumela asana tempo mo boye et la grâce moko boye ya ko sakanate ke sida longo donc on a grâce à ko sakanate eza ndé mona biloko wana mais na oignon se tali milungu ba esprit wana na ebisio wana pona même ata biloko ya ba nini biloko na uti otangelo liboso ya Chibaou na Chibinji eza biloko wana soki balingi basela ngo mwasi pourquoi ka mwasi muta sibisaka ngo mais sur le plan spirituel répercussions ezani ezala makasi soko kuta skola muta osela biloko wana ye moko d'abord aza muta ba jamabe akopa kolo poka voilà vraiment okufeli mobali okokuta na famille d'abord bandoki banganga ba yeko sela soko biloko wana au départ déjà na le fait que bazo salo cérémonie na bako tikele loko mususu ya mabe pona ba taxi okaka ke yone mutuza mabe omoni alors ba délivrance wana et ça la marande monte et ça la mande voilà pourquoi moni même Jésus-Christ na ngata Bible au moins ke batu nyonso abikisa ba monde monte ezaba milimo oya pamelaki ezaba milimo atindaki na mai ezaba milimo oya azoki potopoto atie mutabiki mais lelo mona ka église mona pasteur alinga sala une démonstration que ndenga te mbo mangam nyonso so sala wana mutu asisian lelo mona mutu ayala biki na bengani mini mabe sort mutu alobi ngai nabimi lobi la même personne sera lisusu akolobaka bilo moko ngai ki mampiorele ngai mutombo ngai boye nasali nabundisaki na desh nabimi bu akwei lukuta et mabongoti je dois dire la vérité. Ouais. Ngai, votre humble frère, ne momoni boui. Nazana katia monde de biloko wana. Il y a délivrance. Wana eza monde nanga. Donc au-delà ya makamnyo so batumba bebelinga journaliste, analyste politique, je suis un frère. Oh yo na va na domaine ya délivrance. Ozana poto, ozana nini. Oyi biloko bato bazakala ha. Oh moi si moi kanga mobali abatu asali boye. Les gens vont chez les féticheurs à sali cérémonie moi pour na benda mobali. Oui. Mais il y a encore répercussion ya kozo mobali yana ko benda ya zonga na kati ndako. Et ça pena répercussion ya kosala que moi si oyo azana maîtrise ya eloko na été bazu esima kotisi na kati pona amona stabilité te. Biloko nyonso na nde ba délivrance mystique. Voilà tout ça là on a nzambe mais ça mandé monte et ça va délivrance il fait ça les manamai lelo bato ba lingola que ça va tuke cimetière
Et ça place il y a ma béco les mobile. Mais c'est faux. Jésus est allé dans ces jours de mort. Oui. D'abord, au cimetière, vous bien. Oui, cimetière. Il faut que tu yebi. Il y a un moment les gens très spirituels. Comme ça, la démonstration de la TV a lancé un défi. Bino bato bozana ba problème. Oui. Lelo ndenge za boy. La facilité va balinga nos zombons il faut les kaboy. Aba no pesa ba prophétie ça là. Depuis bozo pesa ba prophétie wana. Ezo pesa ni na kati via bato. Voilà. Ozomon. Ngai biloko nyonso oyo, je suis pour ya mibeko eza na kati mabota. Mais je suis contre la malédiction au bachaka na sima eloko wana. Voilà. Ozomona. Ouais. Ba mauvais sort bachaka ngo za bandeko na biso basile bakoyela ka. Aussi bien. Ozomona. Lelo ezana ba faye mususu oyo papa azaka na kisi moi sine muta simbela. Yebsanga siko bino bana oyo bozobota. Moi je connais une famille na matete. Nadège. Papa abande ko coucher na bana na nyonso. Azaki na 13 filles. A coucher na 12 filles et tikala ka moko la cadette. Aïbissé qui zara nango bongo. La maman sachant, ma comme papa sala. Ozoma biloko wana. Tala sikoyo mi pepe o tata na koti na kati ya bana. Siko mwana okenda kwa libala akoma tetu akoma impossible na mobali. Mobali okenda tambola akoma siko passer moko nzamba ala kisanga. Moi ça m'a combattre mingi. Yo pocha sekeza solo. Mais comment ko bimisa moi si wana na kati ya eloko wana parce que super moi kotaka liboso zaki atata na kati ya nzoto. Et sala nini na kati ya pensée na. Il faut sikoyo ko banda ko attaquer na source. Ouais. Yo siko ozo attaquer na source te oye maramoko o tcheli loboko o bandi sala boy. Non. Les gens retenir vraiment ni pour la délivrance parce que to comme vraiment na sukatara ngonga biso chez biso télévision. Ba kobenga yo. Oui. Mution ezala ozali banda mboka. Tana numéro na yo. Oui, ozali banda mboka. Oui. Ozana besoin. Il y a un problème spirituel. Voilà. Je maîtrise et je sais ce que j'ai dit. Oui. Na latisiko casquette au-delà d'être journaliste, parce que je suis journaliste et je suis homme de Dieu. Bisikagnon Sozali, Ozana problème. Franchement, délivrance et salamana musikati. Délivrance et salamana musika, et ça n'a pas particularité. Il y a des histoires et ça les marques du live. Jésus Christ même dans la Bible, à ça jamais délivrance à musika. Ceux qui reçoivent Katani. Ceux qui montent dans la maîtrise n'a été. Il y a des choses au côté de la Moutoubo, ils ont rappelé le Simanaï. Là c'est vrai. Est-ce que vous dites que Moutou, la vraie personne, ils en ont mon Congo, ils ont simé, ils ont sauté. Ah bon? Moutou n'est pas total à Keboui. La vraie version, ils ont des Sima Moutou. Ce que Moutou, au moins, on a sous au temps de l'université, qui est dans l'université, on a un professeur qui est au côté de Ngamko. On a mis ça au monde à côté de Ngamko. On doit apprendre. Au quoi en place, on se met à ce que non. Zéla mona mutu ayasali mouvement mo ba côté mutu so atamala makolongolo comment na blaguité au moins mutu so alingi akomi maboye alongo bila makomi mutakala tambo suga akomi liboma au moins jour mutu azongi normal eza biloko moko azo sala pona benda l'esprit et biloko nyonso na bandi ko na biso ebele o bakenda na poto bazo souffrir nango voilà pourquoi moi même ataba malade nyonso so na monde ebele bazo subir nango ezaka bandi ko na biso ba européen. En Afrique, bah, tous les faits, tout le monde m'a cassé, bah, garder l'authenticité, bah, tradition, bah, discipline, mon boy. Et quoi, non, mais, et créer, bah, fait ma cassité, que les kabilos, qu'ils en a qu'à Europe. Voilà pourquoi on enseigne à la banque que bino bande gonyos, ma comme na autour bah, chiba ou chibinji, et ça, bah, biloko moko oyo, na ba boulogi, et lukaka délivrance. Voilà pourquoi on a qu'à bah, failli moussousou, bah, n'ingakate. Ezanakati libala ezanakati nini bachacha mibeko mais nzambe lokola zanzama mawa eza ba bilo musu ba tchelango mibeko te mais na passe ya mobali osibi ba malédiction mususu donc pour moi oya kolinga benganga ndenge ba ndeko musu na bisaki bango awa keno makama ba 10 na ba fan ba kosibino ala nsenga défi pona lobe pa chike ngai na repesa ba verset to na roya awa nga na ebisaki bino ke la dîme et les offrandes ndenge bo pesa ngo bo pesa na noté nanu bo sumuka pété le numéro c'est les plus 243 85 058 92 83 je reprends plus 243 85 058 92 83 voilà numéro nanga ou soit au côté na page Facebook au comica carte sur table et ça Roger Bouéaté au comica carte sur table au Zunga
tosololi. La délivrance et ça les makandenge mon côté. Pour balobi, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais balobi que moi si au hasard la période de règles sur simbier bilo union c'est comme un empire. Siko yes siko on a besoin de délivrance pour ça. Voilà, bon, bazakula, réponse de GC comme il bango. Bah, on a vu sur poto, merci mingi. Na dit que belé bo fini ngai, bo lobi ke ote mambazo loba, azo linganza mbete, je connais Jésus, Christ, c'est-à-dire Jésus, ba we na katikati wana, baté ya ngote, Christ wana baté ya ngote. Ça biloko misato o batanga na kati ya Jésus Christ. Nous avons Dieu. Nous avons Éternel, nous avons le Seigneur, nous avons les tout-puissants. Parce que Satan est puissant. Lui, il est le tout-puissant. Il y a le bas qui est en vérité, je vous l'ai dit. Et ça en vérité. Voilà. Il faut battre sur bilo quoi, battre sur grâce. Si vous battez sur Jésus Christ. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ça qu'on fait na penza awa na plateau na biso ko beta pa li solo ki to ko boye ba me ko décortiquer les biso ba les à côté ba les à quatre biso to tchaka penza kate mais bo ba no zo yango à chaque fois ba analyse à boye et ça la biso vraiment ba vrai bien na éviter ba dédicace ngala ngo bisaka ba to ba onyo so ba kolinga ba contacter nga na pèse déjà numéro na ko bandel ngo pèse nga opportunité on a pèse d'abord merci na ndeko na ngai mon grand frère Junior Tamboy Kazadi o azolanda biso depuis France na obo sanité ndeko na biso Apotumba pe ndeko na biso Daniela o wapi Victoria o azolanda biso pe o ya lingi pas continuer ko landa na ba émission politique na salaka na nyonso télévision ba émission politique ezalaka wana ndenge tata mokozo ekola lobiete esengi to soutenir FARDC na biso to kotina allure wana koloba que nous devons soutenir prier pour notre pays demander ce que kimia e bana kozala mais to tikane ba lukuta ba politicien bazoli ngoye la biso pour na osala boy. Donc pour moi je dis grand merci à mon vieux Ox, grand merci à ma famille Tamboy Kazadi, grand merci na équipe Mobimba ya chez Biso Télévision, surtout na yonde konanga Nadej na occasion libako pesinga poteto to ibana ko échanger na banzike à travers plateau na yo ceux qui ba o ba resepela était tozonga pona ko lobela na o etali délivrance to na ba connaissance to ki na ba détail penate nous avons pu ramasser to solo en tout cas merci beaucoup na pesi bino pe merci bino ba ebanso o bo so ki tang o ya kolanda ngai. Merci beaucoup, le plaisir est partagé ya koyambayo na plateau na biso ya chez Biso Télévision. Merci à Yawili Moucheni, le véritable code Amboka l'inamovible, Yawili code mondial. Merci beaucoup à Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya Mwananda Psaume 35, soif de servir les autres. Merci comme ça à Maître Barnabé Macbey depuis quelque part. Je te salue. Merci à toute la famille qui m'en je vous dis un gros bisou à vous. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision et à tous ceux qui me reconnaîtront. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Namoni wana Jonathan Mukadi, pourquoi pas Dinish Monsolo. Bye.